parce que ngai na longwa na kin na fandi to kana ke to longwa kana kin c'est mango bamso batikali kuna na zo umela c'est que bien sûr on a des bino ba miel ba tade ba olivier il fallait que toi ça va marquer on a une idée pour les marquer peut faire pour makambo na lobby ça se peut ça la marquer na be ça problème té nzambe mutu baton so ba vision mon côté tout monde peut pepe calé ba umela pe na mouvement ba qui peut 3 personnes ba umela kapé et ça dépend ndembo kotambusa makambo na bino to pe ça to se compare ba talelo na ba pepe calé c'est différent mais ba to kala pe mususu ba sala ba kabwana ba no kabwana mais c'est biso to comment kabwana te boye ezalaka kutu ezaka batondo kabwana oya lingwa akiboye biso tanto sokola to ka makambo belé di do ko longa ba kena mouvement boye oyo ni panzana e banda lelote ezaki moment oyo ndebo. L'agence d'export et d'import Michulu Atlantic Shipping et bana ya Canada bana ya USA bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tinanda. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michulu Atlantic Shipping. Yaboye. Bazuwapi. Changu mwana njili oyibi yango bien que JB service eza agence ya mwana njili mwana changu mais ozo sazade otina ba koli na ba chance moko boye banoti na koli mona 2004 ya ile na 2019 koli yango yate oyibi ke eza la passe agence eza ka moko on a chama na njili na Saint-Thérèse JB service ngamo na confirmer ngo po tini diko li 10 ans c'est commis et puis les gens viennent li commenter mbala moko papa ni za kule diseo JB service eza kaka wana kisasate mais ça se soit uzanga kuibe jadi woye mbimba JB service soko kena Brazzaville eza la kati ya Brazza bona batu bakamata biloko na bango na Brazzaville précisément eza à côté ya aéroport ya Maya terrain moko eza wana ya football odinte maman odinte ayenzi la moko na bilo maman dit oui na yenzi la mona biloko to koma elobi toza a pona vino to sa musala pona vino anja munderite ngele mutu muindo azali congolais lokula yo na ngai azali mutu muindo me makila mundele José Baïla yango moni JB service mikolo ibatu bazo lubaka leka papa j'avais entendu et j'ai vu. Félicitations à Congo Promo TV. Raf Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raf Ngindou. Nanenga mabete Congo Promo Raf Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito et Oumela. Raf Ngindou, le présentateur la force créative Congo Promo. Borotos à la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo ndé. Ouais, balobi Raf Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Raf Ngindou. Congo Promo. Bonjour, bonsoir, chers internautes, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Vous êtes très nombreux à nous suivre à travers le monde sur www.congo Promo TV, du boss Raf Ngindou depuis les États-Unis que je salue en passant. Aujourd'hui, dans votre émission Vitrine des étoiles, une émission intelligente présentée d'une manière intelligente par le présentateur intelligent Obed Yani, le en-tête de la presse congolaise. Aujourd'hui, dans votre émission Vitrine des étoiles, nous allons recevoir pour vous une étoile de la musique congolaise.
Il a déjà beaucoup fait dans cette musique. Il a évolué aussi dans plusieurs orchestres de la République. Nous sommes avec lui. L'artiste, c'est Polystar coréen. C'est un guitariste, compositeur. Polystar coréen, auteur d'une chanson dans Maison Mère, Faux Pasteur. Aujourd'hui, nous sommes avec lui. Nous allons parler en long et en large avec lui. Coréen Kintantina Polystar. Bonjour. Bonjour, OBDN. Pour Polystar coréen, le loto est panao. Bonne santé. Vraiment santé qui tourne quand nous sommes vraiment santé. Vous avez quand nous sommes là, mon clé sur ma santé. Et ça bien. N'angolo Nzambe. Pour tout le monde, bolongo ba wengé. Ba ebika neza lara bo bela o kufa santé za so bien te bo konda na bandenge moko bo santé normal. Vraiment muto pesa ka santé eza Nzambe nanu. Ya to komisa na Nzambe. Mwana mokili makambo eza Nzambe. Loko biso bana Nzambe. Tout ça musique Nzambe muto pesa biso makasi wana na ya ko sa musique na maile wana. Il faut qu'on ait un Nzambe. Tant que l'on a 3 ans, quand on a bien je m'en vais d'abord à remercier le boss Ralph Ngindu, le boss de la chaîne Congo Promo depuis le Texas aux États-Unis. Je le remercie beaucoup. Je vois aussi Cédric derrière la caméra. Je remercie le grand prêtre mère Belandonga la Derby Kiangebeni. Tous les solo là, ma carrière na depuis banda musique. Si les gens ont moko, to solana mampezo les belé, aux arena le beso, orchestre répète, éviter ce kufa, tout les gens à la rap, to yoga, so va musicien va longwa, to solana mamone tikali, ya bandano liboso coréen, au bandino musique wapi, mutalibosa simsa guitare na musique à Congo. Ils allaient nani et puis gouana ya osala musique wana, ozongona wapi. Ça va coréen zali et mutmo bandi guitare, moi na moké makas. Coréen bandi guitare na ba 13 ans. 13 ans. 13 ans na bandi guitare. Sikoyo nazaki na ba maître nanga mo kala ba vie nanga mo kala ba pasco meti le pe na beteza kala to ki bana miki. Ti le bazala raté. Vraiment na mona bango shooter mais na évoluer na ko travailler pa ba gâteau de vin na travailler na ba moi ba te belé ba vie poisson petit poisson ça na ba zaiko ba vie nanga dodoli place na pesa mbote pe place azali na ba poto. Gâteau Bivins on est à orchestre national bosso betara. Gâteau Bivins nazaki na orchestre na ya quartier eza promise musique. Promise musique o bozala na ba kaluji ba mboshi pasa parti bal patino kutu ba bosi bosenga ba ki ba membre wana ba bosi bosenga to zapi na ye azo soutenir biso na ba mouvement azaki na ye pe mouvement promise on ezaka groupe ya bana quartier to bana kasavu mouvement kasavu zo ma bele kasavu ba Al Pacino tout azaki ba tosha bas ba uta wana ba soleil wanga pe ba uta wana za ebele ba ogi alino azanza ko vimba alino ogi lianza ba mbote bele chocho ba uta kana ba promise longue promise musique asko wana yo n'est-ce qu'on a qu'un départ avant qu'il n'ait pas gâteau de vin c'est pas fait na biso moko boye déjà à kufa comme on a qui dio poser basaka mouvement moko na defao ye muto zanga muto liboso na dobeta et pas si manango na ekolongo na ke pa gâteau de vin c'est la bête de disque kuna na kepe pas gâteau de vin au signature titre te kuna signature na titre na kenda ba voyage bugenda pe poto ba gente ba voyage poto te zaki na ba Afrique ko kenda ba Angola ko kenda ba wana ba nini wana zaki ba 94 ba 94 vous ambiaka na mamondule ba 94 mbiaka na mamondule mais mo pe Polystar coréen mo visibilité de l'opé tout le vérité ya rasouté Polystar coréen visibilité ya rasouté Kintantina coréen tout ça la Polystar na coréen ye mo kaka Polystar za moment parce que coréen ndio yo pesa mokili makambo wa binisi mokili na ba maison mère tout soutenir tout comme na maison mère tout sont alors gâteau Bivins longue pas gâteau Bivins tant gâteau ke poto na 97 tant afidèle ezoko ta gâteau ke mena poto atika biso tanto telinga na bitenga mission ko fanda boite simanango na ke et pas grand-père taba moninga kuta ba masa na biso moko bazaka na belo na ba mususu baladi miendo na kuta bango tana koti bamba ke poto bazongi des voilà ba kabose te pas grand-père kabose beto akina bango mais kabose ki moi sima tana koti na ne wana tana koti na ke poto
to que ne sopoto mi balé de ka bosa yoya siko tanake mbala moko ebeteli nanga na betaka kuna nde na ranjaka boza tinga chef d'orchestre mbala moko acha mama chef parce que bato yo kuta wana bango baba nyonga te na sangi timba ba yo yeka boye ebeteli nango beta ba wakisa makasi to nini nango eza kisite ezali musala somo ozoka te parcours wana déjà na uti pa gato eza école gato eza ki école yo ka gato di 20 école au sakanate ba jazz kuna tondo travailler ba funk ba blues to travailler kuna travail au sakanate tant déjà na leke pa gato il faut na comme déjà meilleur parce que tant na pas grand-père tant yo ki ko rien zo beta danger parce que on est policier ko rien na maison c'est on est policier zo beta danger a même nga poto mbala moko parce que bato na yo kuta batika bango na kini c'est yo orchestre bato kuta na orchestre batika li yo poto c'est kozana ba kisse makasi ezaki ki c'était to ça qui filme baluki ezaki ba jeune moko asika ba ande na maison mère bayaka ma asika ba jeune moko bayaka belé bino sko boyaka film bino isalaka film baluki film baluki ye ale mbala moko ba menga mission poto bango batikali tanto comme na mikili to sala album to beti na beta dans jemba moko ba bengai et pas bozi pour ando sanga les quattro ezaki ba vi papa wemba ba jimagina ave manoa ko basaki lo na bango moko les quattro ibo beta na bango wana siko yo te ma boulot ezaki bien fort vous habitez faut beta les quattro aki a présenter na pas ba manoa ko bana wiki na so ba ve manoa ko biso ko kaki tanto bana bikito yokola na me via mo yo est-ce ngana ko beta na bitu na beta ka ndenge na betaka mbala moko puta msumo ba vie evolo ko ba ngse petit yo beta guitare ve volo ngo sala moi malili mais tellement webi boulot we nous sommes to webi boulot banga kate habite wonga na yebi na biki ba grand bazala na papa mbabe petit yo beta on a fait beaucoup de temps tana beti na beti danger ya ye muto liboso manzaka obeta pense monanga quatre chansons on a réaction tant beti aussi so beta papa mbaye na studio ayoki alobi ke manzaka fo beta nze monanga obeta susu nze monanga vije na beti obeta pense monanga parce que yo na beta quatre chansons ba ki 4 na beti nze monanga na nze bebele mais na beta moko moko to beta pe na vie na ngai kaye madoka place azali soliste kabela pe guitare moko bien azana ko to asepela ki na ngai pe vie manoko encourageant ngabi non azana son bien azana travail bien azana guitariste un bon guitariste on a obeti bon on a pas bozi mbala moko ale to sisbe disque ya maison mère na bateo mbala bateo mbala to zongi kine tanto que sous to beta disque on ça ka succès mingi na Afrique mingi na ba Abidjan on ça c'est ça la tournée mo en Afrique et puis boyo qui ne poto si maintenant tant pe ba wera bazoka disa on na ba moni baké déjà na Abidjan ba kuti ke disque on fait mais baluki on a gêné qu'on a beta zo beta danger pour to senga bango de la forêt pe aromo lukasko siko na toko mono wana avant na pesi babashi membre depuis Paris ba moté belé babashi membre toi coréen qui ntantina lelo babashi membre Ousmane Benza les gagnants awata la biso les gants moté belé Maréchal Tommy Akafulek na Paris ba awata la biso ba ser nanga Gisèle Zinda la norvégienne ba awata la biso na bosante Arlim Biki wana lelandu l'effort ya lelandu l'effort il faut son tempo Arlim Biki la naturel ya lelandu l'effort mais dans la compositeur et grand compositeur déjà bansembe c'est belé na pe na studio to koma côté on a mais to koma côté to ça sco air ba moni balugobi les rois de la fox yoma le wenge maison mais en ezara bongo ba yo ki ma guitariste moko ça la pas bozi ba ko mo landelo sima balandela ko cc ko mo landela sima na ngoto kutana mbala moko na mikili wana les rois de la forêt tona na ba membre ya ba vie na ngai ko jani tana ba ko na ba sankabe yo to a besoin na ba comprendre pour moment où des mouvements succès à makasi wenge ça qui se pose moment na makasi mbala moko tana zongi kini mena yakiti to zongi support à maison mais tana ko zonga kini ndena ko longa koti na ke wenge tana ke ba pesa idéologie moko wa bia ate yo ba isanga ki funa zonga kini na côté na mona kini na ko muto meminga poto jamais nga kotika poto kuna kota mouvement tana zongi kini on a dos na maison mère puis ça que ce moment voilà ta succès maison mère alors on que on a dos c'est non mingi de na ina petite tana la samba na beta ezaki danger ba voyage bandi wana voyage maman so oui ngina nini na ina 2001 voilà avant double zénith toi après double zénith voyage double zénith na ba beti double zénith mais na ye
bah comme déjà préparation c'est ça la mis déjà ça dans ba visa comme pour ça qui moi arrêté attends moi tant na yeko koya alisingate tokutana nani roi de la forêt alisingate a coréen police il fallait il y a moi femme to benga ko makala mais puis toujours kende vous avez vu habité pour maintenant vous allez na aussi déjà na otaki déjà hôtel à poto na bina abia police très sage ah on ratera double zénith on est événement on ratera ngo mais est-ce que pour nous quitter na côté attends na ratera mais na côté mais na obeta pe zénith mi balé ya kafu sous on a travail police ta coréen qui intentine aller tous en sur la membre moi belé moi belé na musique moi belé surtout les rana wenge na minute epi ça mbutu force tant on kotaka wenge wana okutaka ba flamme kapa ya basalaka wana okutaka ba Burkina Faso basalaka wana Burkina Faso ça qui déjà te ça kana kutaki wana Burkina Faso ça a longé déjà on a longé déjà na kutaki flamme na japonais kuta flamme na japonais ba grand guitariste à Congo eroye wana siko pousse noni ezakani na wenge un plus na poto tango kuta batamba bango pe bakana makamba ko linga te yo yemba moko boye olongola bango na place wana basalaki ndenge ni sala pour s'intégrer na wenge ndenge sala pe poko ma pe grand os ba sentir pe les coréens qui na pe grand guitariste mais toi banit tant yo beng bango ba kuti ba grand guitariste wenge coréen pe grand guitariste wenge grand guitariste que déjà coréen beta ki na bagato na ba bosi na poto na bosi na beti ba l'Équateur c'est ça ba grand guitariste ba grand guitariste ba kutani so ba grand ba kutani moko ka fobi mana chapeauté ça mtali boso non ngolo ba yo leka ba flamme na ba japonais na bi ko leka c'est trop dire mais bango pe ba leka ngalité ya ki tozo beta danger mais c'est que yo leki ba flamme na ba japonais na bien coréen a leki flamme na japonais te japonais na flamme ba leka ki pe coréen ba leki pe coréen wana mayele ya moto eza ndenge coréen a travaillé lelo na balusi mokili lelo ba couper décalé ba rythme lelo accompagnement to betama ponga zali polyvalent na soliste na accompagnement za soliste za accompagner mais ba accompagnement lelo tana misi maleo lelo ba tout couper décalé eza caché coréen yana eza caché yana eza ka danger na musique so yena caché otiki caché wana ndeza ka yo ka kinsansi na wana eza caché na tiki ba accompagnement wezo betama lelo brangada eza coréen mais caché wana caché ngo potika otika la biso kachango est-ce que olé la rapé kachango kachango olé la rango pe les andé nous pour ça la cacher na yo bil temps tika ka ça cacher na ya kibil parce que bil olé la le bil ta patron yo est-ce que yo caché on tika guitare no chawana o beta na techno malé wa on zo ba ke tika caché ba futela ka mutu mbongo te bato balandi bil na caché ya bil ba futa ka bil mbongo te te na lobite caché wana ba ofutela ngombo na tiki caché na wele caché na sala caché eza kombo na ngeke ba ritmo muto te so eza ba mboka moko eza développer makasi bato ba ministère ba kota la make ba ministère culture ba kota la ke muto misa caché bo ba droit moko fu ezala na ba caché ngana tiki bato ko pesa ba droit na eza gouvernement c'est que gouvernement na biso ba balandela na bango ko makambo te balandela na makambo na te mais to zela ke mais toi confiance bo bino na ne ba sa sembo sa liara te ça c'est ma droit de te kende na ba poto to zonga pour ça filer na ça sem il faut zona na mukanda pe faut zona mukanda fanda kuna ozamamba kuna na konti kuna vous comprenez tous les potos qui dans notre scala zona mukanda te tous les ba potos no qui na ba mukanda mo sko zo mukanda nini yozo tele poto zo zonga te baninga no msuba na mikanda kasi o batika la kata kimi na ye poto tika nda ko zo mukanda ninga na kimana na poto te na biso ni to zama na ba flamme ba sele yo mote pe ke kimana na poto te yango pe ça za ba mbote bele yango pe lelo auto pe zo mukanda mais kala zo mukanda te yango pe lelo baninga no na bango bana ba poto yo na kini ya ba bio na kini ya kembasi mabe te na poto ha bato poto baza danger pété bana poto ba danger baza pe danger kakate nazo yebisa bino mamba solo lo bana nazo mamba solo na poto nabite ba danger te mais baba shima ba bibino na poto nde boza bongo ba danger te baba shima baza danger nabia na tangi bande ko na poto te ba par exemple ça misa te ba mise pe baza na poto poto cimetière tant ba bango cimetière na ngazani boza na temps ya ko travailler au kende danger te yebisa nga depuis to fanda yebisa batuni ba sa disque na poto ça succès na ki bato basali ba disque na poto bato pe o bafana poto ba par exemple ba poto balinga ka musique na kin balinga biso to ta kin to kende ba sepi na biso moi fallait tant que moi ba plein sali pour afanda na kin mais so on afanda na poto nga sa succès wana te batala ka bato sur ces accords moi te ba ska maria ka kin ayeki na zuma makambo ça va yango yo ninga no poto te ma poto eza na ngombo ka to kiyebi yango to kende to ya mais makambo eza na Congo na biso to ngende Congo na biso to mais eza mboka to boite bato bo baza kuna toko kenda kuna toko yaka
mais tout ça dans boulot na mboka tout ça boulot et la kisake musala ezali bato poto ba kondima bato poto ba mbote belé ba parisien ba Paris Belgique babashi ba otala ba Ousmane Benza la bazotala tout ça na badula se bilele na Lyon ba otala yo tout ça na ba Kalusha Mputumani tout ça na ba belé ba Kaba Lopez tout ça na mantonné un jour yende jeune oiseau ça la makamo mikolo aso la bien mikolo aso la bien déjà dans libanga Ben Dolce Festival je te salue depuis Paris la PCP papier ambassadeur depuis Lukapa de Lusunda Bourgeois ba mbote belé Narcisse Bonka la Jika privé je te salue aussi tout ça peine fait na biso élevé stada Luseku te pesi ba mbote belé corps rien ce que tozano a lelo to lo bela mama wenge ROE au s'intégrer na wenge po wenge pe arambutu mbutu babi na kati botel on ba bagarre bando bunda ba wenge wana wenge za mbutu mbutu ti o ya pour confirmer na wenge ko po bando bingo doyen babi na wera présent no peso respect nde mususu na bat mususu te est-ce que elo on sala pour s'intégrer bon pour vendre bon respect wana ko mara na ngo elo on sala pour ko mabongo eza musala à part musala naza déjà muto poto na uti poto naza complexité ya koya na mouvement omoni na wenge ba ibike na yaka bien na écart ezali na ça yo ne sankara loba ba miso amona ba dino ba ya yo ko mona no mona yo yende déjà de compta bambo te belé place aux allées de compta tondo kuto ya kape na ya avion moko na ko ti wenge te mais tozunga te bozonga na avion moko na de compta ke ba ba miso photo no ba nini bien mako bien li papa li kolomo ezati so ba misina photo ba mona vraiment beauté moko ezaki po ba bisankara mona ko yana bino nyonso amona ko yana bino ba miso bosenga ba mapa tokuta 140 mais ngasko ko yana ngana utaki poto livre oya dana stabilité na uzanga na car royaka nazaki na car na wenge nazaka déjà bien naye makambo continue peke makambo su to lo baté mais to continuer to kei Valérie ezalaki po bala bato nanga to ibana na bandakala na musala una la kisi bango pe et puis c'est déjà bon quand se balongo lomwe mais ko ya tikali ko ya Kintantina osali 16 ans na wenge baninga ekita sala 17 ans na wenge ekita so 4 nzembo yoka nzembo moko yango ba raconter yo tonini mais nani héritier azali mutu nakota pe na wenge kasi atokuta mais alegora na inanet yosko nzembo moko kaka nakota na wenge aza chanteur eza pe belé batia banzembo moko ko tia banzembo wa wenge komaki pe makambo belé makambo bien ndenge mabete mais makambo ezaki ke eza chanteur mususu bato balela banzembo na ngo bambongo eza coréen na ba héritier wata na ba papi na ba limbonda par là tu veux me faire comprendre que banzembo mususu bato bando cha omona lini mbongo nango te seke ya yembini ga lipa mate ko fele na yeka kana mutu apesi mbongo ko bacha titre parce que mbongo ngeke pane mais faut que ne pas tant yo corromple tam susu moi ba bon mususu fallait de la forêt à ça là déjà album naï maintenant ça la single moko ba mise ba kumwela ki fo ba cha nze ba ça donc et dans album na bino pété allez siko yo boya na bato pesa mbongo ba cha bino ba titre ba mbongo c'est ko bongo na ka ko linga te ke œuvre na ngai pe ou ya pe ya ko linga ngote siko ba tan zo le kebele tan bino bo cha ba nzembo bolela ngote na ko cha nzembo la ngote neti ba neti na lila ke ngombo neti ba musubara ayina nzembo ne bu ayina nzembo ate bobi makaka ke mutu boye ni sentel achaki nzembo mais olela ngombongo ngote ale mutu apeti ko le mouvement mbongo wana neti ba miseni so to tanga te basabi ngana tanga na nga ngana tanga na nga tolongola ba ponga ngana tanga na nga ila tolongola ba nani yo saka te we ba otanga nani te na tanga ngana ko tanga pe na tangi neti na pesi neti ke lo besaisa bato ke bato balia mbongo ya ba nzembo na wenge basaki héritier wata papika kol alimbonda coréen et bo walotin buba ba miel balia mbongo nzembo te vraiment wana photo na buba tadi balia mbongo nzembo te le petit na ngai mais ayi makambo na loba c'est on ma 12 wana akolela en sens que tam susu ba mabanga na ye miel avait déjà petit na ngai monenga makasi tina poto azaki guerrier tam so occupé nzembo te po et comment que le kumu moko fo mona oche nzembo za chanter fo mona oche nzembo siko fo sala nde fo atika mais Azune là, miel de ça je t'ai sali en passant depuis Paris. C'est que Nzembo,
azwi la raté mbongo te mais azwi mbongo na ndenge na ye kwa za guerrier auto azokende azo mbongo azozonga c'est wenge mais ça bitumba eza bitumba te tamba biso ke wenge za mouvement ya osala nango te babi okota na wenge balobi ba jour balobi na kati ermo boké voyage ma bureau ba bitumba na kati yo bunda te c'est vraiment un moto bunda te déjà ba petit na ngazana ba pesa respect babi na kati ngendo yindo sentir bagarre indi fort na ba bagarre ko sama partout na ba orchestre bagarre ko salama mais wenge ne sous rende exactement ba tout est faut ba bunda ça ba tant so moi ba échange de paroles tant so makamone ba cappuccino ba bunda kana ba Suisse makamon ba to bien mo exactement ça ba musicien ça izala kana ngo mais wenge les grands mois 12 nango pe faut la peine na maele na respect aux nango parce que si ba bitumba so bunda makana prise le roi de la forano lobani yebeta nango ka tebe merci ka boyo ka teke wata azwaka suspension na papika col boyo ka ngote na bitumba ya Suisse oui les cartes na TV moya boyo ba kiche ba bunda keta maka moko to lo eza maka seleka eza bongo eza makasi ya orchestre mais il y a ko lingate faut bato bunda ouais correct toujours une émission toujours qui est là vers la fin émission na biso lelo au sali 16 ans na wenge boyo rolongwa bosuli kanisa rolongwa yo nande ko nolo beso na ebite sona nga pesa ka idée wana ya liboso ya rolongwa yo to ou bien na nga banda orchestre wana elumbe boyo banda ngo yo to lo beso bien ouais et le qu'on a éliminé à l'orchestre ngai na lo beso te na lo bango chaque fois pour nga bombarate moto oyo azana na vérité oyo yango na nzamba pambola ka pour nga za moto ya vérité et ça qui déjà boyo kanike faut to longwa ebele to sala neti marquer les marqués des Zalaki bateau long tout ça l'orchestre mais tant on a outil Angola azaki suna shote so idée wana bolinga bolongwa wana pona yoka bolinga bolongwa so boke États-Unis boke bolongwa bosangani kuna yango ne wera ke États-Unis na ba mise musubini bokenda kati yango bosilika kama makasi to ça orchestre na États-Unis te to ko pesa pe wera pasité na kati ya poto ke poto net ngai na poto te to kende to longwa to ça bloko na ya bien te il faut mener la orchestre longwa aux en libre aux en Congo au longo na côté là qui wenge na Congo na fonda longo na Congo nga na ko lingate na ke we amemi nga bo place moko bona ki mate biloko na biente et puis ça appelle libabi na makambo bi parce que nga ina longwa na kin na fandi to kana ke to longwa kana kin c'est mango bamso batikali kuna bazo vumela c'est que bien ça na idée bino ba miel ba tade ba olivier il fallait que tout ça ba makamba ngana ngana jana l'idée pour les marquer pe kufaka pona makambo wana na lobby chance pe ka isala makati na be eza problème te nzambe mutu bato so ba vision mon côté to mo pe pepe kale ba umela pe na mouvement ba équipe 3 personnes ba umela kapé et ça dépend ndembo kotambusa makambo na bino to pe ça to se comparer ba talelo na ba pepe kale ba différent mais ba to kala pe mususu ba sala ba kabwana ba ya to ba no kabwana mendete biso to comment kabwana te we ezala ka kutu ezaka batondo kabwana oya lungwa akiboye biso tanto sokola to ka makambo ebele di do ko lunga ba kena mouvement boye oyo ni panzana e banda lelo te ezaki moment oyo ndebo comprendre ngombe te ouais correct wana sko boye bo olongwe utangola ya kuye fandi ya lesko yo ide wana elumbela ya binde ne vie makambo ndenge nini siko na bitenga na fandi na pale na c'est la ka baton wana ya za mbandaka ye asaka kina mbandaka mais vie siko to sandenge biso to sela bango po bango ba sela ki ba sela disque ya c'est jour de la semaine et bima comme ça ceux qui bimi le quoi ba ba vocal pour ceux qui ba longo avant ba ko kata ba nani na bango na binga ngai vuma na shwatenga fandi na sela bino tim ko bo longo to ça na ya su ko ngete ba mo ko le so bien vie ba to ba me habiter ba faut ba se habiter vie na zoya to bulende ça va pour nga ça vie ya so le fo ko ne so ite habiter nga fanya ndako no kende ouais wana na komo travailler na ba petit na nga musu na parler ko travailler na moi ba biloko elumbe ndenge pe ayiko ya bia tefo to sala makambo to kento za bango te mokolo ba oya ne ça so elumbe ko la bande ko kete na parler na ngai to bande ko travailler na ndako le besoin ko ya ke na bitenga on travailler ba chanteur ba na ti orchestre vraiment il fandi elumbe GDG bo sala 3 ça bo misa tante moment côté ça va ça makambo ya bato mokili na décrit vitesse pour yaka na décrit lo beso banda lo bato blaka melumbe so ye pandi le golo bato tout mais ne momina nde boya nde be bosila
ndebe bosila boyo na kasuku te orchestre pe soki kufa soki panzana c'est ça au grand complet na zana orchestre mobima na mangai na répéter na auto ko sala studio na studio na répéter na mangai même si tu dis orchestre kufa te orchestre zali ba porte parole ba le kana TV na sala ba mission na ba internet ba to poto ba yebi ba benga ka orchestre zali répéter kana kasavu na mangai ba to bazalaka il faut baser des disques le disque bimité moto ko mona to boit ke ole kana ba TV pam ba disque umeli mais le quoi disque zo bima na kalaté ba ko mona ke coréen azali Kintantina azali orchestre zali to bimisa disque to bimisa nano générique ko ya mabenga générique zo bima kalaté générique on ezali ba to fu ba se vraiment kiti danse mabenga disque bobimisa combien de titres plutôt c'est la disque na bobimisa 8 titres wana kana année oyo disque bima 2020 aura 2020 ti ba kota ba décembre disque bima mais titre nyonso ba titre nyonso bima c'est que to mission générique donc c'est générique ma bengue to banda kala 3 ans na bosala ke bima est-ce que na ino tout ça qui ensemble tant le besoin ko voyager na ye na les 30 abima voyager les 30 décembre 2018 voyager n'est pas que peut-être si quand nous atika no voyager pas que États-Unis atika no akena yake ake Uganda les gens qui na Uganda c'est ya bisa oteka ke États-Unis te ya bisa makamwana te ya bisa ke Uganda ke fa Uganda akozunga to bozala ba collaborateur bozala ba président mino mbale wana idée na yise to za biso mi balé tondo kana mais yetan ke abenga kaka les mêmes jours na vient na lokene Uganda na mais Uganda on kambala kata buya bite na okene na ya makamwa ba bengai na ya na ça problème te to za PGDG muto okene pe voyage ndé moni les GDG mais il faut qu'on informer kinga les mêmes jours ata pe na ndako tabenga numéro le téléphone vient na tanza na kende quand voyage on avait battu na ça problème mais le quoi dans GDG corps un Kintantina le lobement to solo no moi en large mais ma solo sur les belé pour yo mo na kata histoire musique ça licenza la wengi fa to solo ma belé ma sur les belé mais ata prochainement to zoa tant vraiment sur la ba belé pour no orchestre comme orchestre tira la lumbe to mouvement ezaka ilumbe GDG Polystar coréen Kintantina azawana bientôt tout c'est la générique na biso ya mabenge tout ça GDG ya kolobate ke tana za coréen Kintantina tikali mouvement ezaki na sali producteur azali ya kotinga studio na sama kama mais ilumbe eza GDG mokolope lobeso eza GDG c'est ça ebozonga na bino na bi eza GDG eza mouvement te eza GDG biso GDG ngana biso GDG na ba mission na biso oyo groupe to sala ki on ezali au grand complet générique ma benga ngo déjà si libo c'est la confinement déjà clip confinement si la pour confinement to misa générique bato ba OCP là dans ce kit mais beaucoup ka guitare oui ma comment ça na ba wenge parce que beaucoup ka mo fadi na ouais to zabi mon instrument na yo mais nous sommes déjà arrivés presque à la fin de notre boss Ralph Ngindu Congo Promo TV grand prêtre mère Belandonga la derby Kiangibeni le parent de Charles Cheryl et Charme Pépi Tonti là d'où la Sébilé depuis Lyon d'où la Sébilé Arsène Mbiki la grande puissance babi États-Unis ici babi soza mtabiloba lo babongo fo sepela ramutomo ba lo bara fort Florent pour tout moi si mort bien je te salue Dodi Moloy Maréchal Stomy Aka Foulek nous sommes déjà à la fin de notre émission nous allons laisser le plateau à notre artiste et il va terminer avec ses dédicaces et une bonne mélodie. À la présentation, c'était Obed Yani, le présentateur intelligent, le wanted de la presse congolaise. Suivez-nous sur www.congo Promo TV, du boss Ralph Ngindu depuis les États-Unis. Coréen Kintantina, je te laisse terminer avec une bonne mélodie que tu vas nous donner du générique Mabengi. Comme là, il te place aux allées Bambote Belé, Freddy Linousikot 27 en Angleterre, Bambote Belé, Boyoka, et là, on a besoin de Bino, on a besoin de Mabengi Zoya. Déjà, Bino Boa en Kati déjà. Au bazangi faut basala tout babenga na numéro nangai plus 243 99 24 555 95 plus 243 99 24 555 95 bobenga ngai vraiment bo rater le côté vraiment nazo kosa binoté mokile oningana na kosi binoté bo kaka ta mo muke kaka mo muke